Oyo ndoto na lota ki yango yo isa continuité et pour qui s'amène. Ezali kambo sikate parce que papa nanga azalaka na IDPS. Oui. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotindaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. La clinique Misunga, Badjali Bino, Wi-Fi a opéré surtout que vous na internet au début. Donc, ce qui est là, avali kopela. Olingi oyeba état de santé na ye, okoki kobenga ye, sale kukuma, ozwa ata interférence tantela. Maman, bonne santé. La famille bien. Ce qui est là, a vu occasion de consommer soin na mitolité Misunga. Yeba ke kuna na tongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yeba ke pas d'hiver ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yeba ke okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga, ta santé, c'est gagné. Alors, la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Papson Mapungi, yo moni ken biana. Aye, yo ya pesa. Fali avant. On va te la qui a moi donc marambo est que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture
signature Yanganda Taba chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi. Bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit azali kokota awa na kati ya cellule CAC cellule oyo ezali cellule mère cellule oyo dans la section vise aux zones F et puis cellule oyo a créé beaucoup de cellules aujourd'hui oyo bazali kolobake biso ezali songolo bakala nyonso bazwile école la cellule CAC une de belle vivant CAC CAC toti kotalisa bino toyaka pamba te toyaka kosala politique plus souvent serviteur na bino azali kotalisa bino pe mikolo nyonso oyo tokutanaka awa nous faisons la pauvreté. Maintenant vous commencez à comprendre la valeur. Il y a CAC et valeur. Il y a celui, la politique na yango, parce que passe la biche zake, bana ya celui haut. Mais tout le monde se tourne bien. Mais toute compétence confondue. UDPS viva! Fatibé! Maman, il y a
oyo azali mwana ya UDPS oyo alobi ke makila nauti kobima ezali makila ya UDPS lelo mama sa peur na kati ya politike ya UDPS na vision ya UDPS mama okokotelema oyo UDPS viva! UDPS viva! Viva, 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 Etienne Tshisekedi, Wamulumba, héros national, père de la démocratie, Félix, président de la République démocratique du Congo, Fachi, Béton, Béton, Béton. UDPS viva! UDPS viva! Merci beaucoup. Nous avons des signes makasi. Il y a beaucoup de la kati, il y a famille. Ezali kambosikate. Parce que papa nanga azalaka na UDPS. Oui. Arrête de Pierre! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Tout le monde est malade, Michel. Sauf que tu as registre na bino bokomona. Oyo ndoto na lotaki yango yo. Ils ont continuité et pour qui ça papa Fachi si ma papa Fachi donc bakenga nazana kati ya famille tango nyonso kozana kosa na ngai nazali na yende ekipi na nga mobimba baministère na nga bazawana o producteur na nga manager ayekopata na kati ya famille. Merci beaucoup. Merci papa. UDPS viva! Nakanisa ke mama tambula ke yomoko amebeti na badi. C'est grave. Mama lobi ezali toto ya monaki. Toto a monaki. Toto alotaki. Toto et c'est réalisé. Comme la producteur d'ailleurs, mon face mama lobi nazali mwana ndako nazali sima ya Fatibe sima ya Fatibe oyebeke mama sima na ye azalaka na bato boni oyo balandaka ye oyo bayekaka mongongo na ye oyo basepelaka na ye UDPS viva Fatibe touti koyoka maloba ya mama ya kusepela maintenant Maman,
Ça, c'est mon goût. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia. Nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melagalisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous na hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe basala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh ma na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto
Oui, je suis content puisque la cellule Cité des anciens combattants, c'est une grande cellule. C'est une grande cellule, et la cellule mère de la fédération de Lukunga. Et elle a fait un bon choix. Adhérer à l'IDPS, c'est un bon choix. Et surtout adhérer à la cellule Cité des anciens combattants. Cette cellule qui est située au milieu des camps militaires. Vous connaissez la lutte que nous avons menée. Présence, il y a Maman Mbilia. Donc, surtout Bissona Lukunga, vraiment bana Lukunga, en tant que 5e vice-président fédéral, il y a district à Lukunga. Na sepel makas na komona adhésion massive ya cellule na biso ya CAC parce que Maman Mbilia est moroté a une équipe ne mobima. Donc na ba chanteuse na ye, na ba danseuse bango nyonso ba musicien, tout le monde presque va ko s'adhérer na IDPS na CAC et c'est sengo makasi pe to sengi na bandeko mususo batikali adhésion ya parti politique et c'est surtout ya biso IDPS et salama na ba cellule et banda bena na base o benga ngo organe de base cellule ya mpile ame kuisa awa na betu na cellule na betu ya ancien combattant eme kuisa yake mama mwana ya Etienne Tshisekedi 100%. Merci mingi mama. Awa IDPS kezola makamnande ya muyibi ve ya koboma ve ya makila ve. Bet makamna betu ke vérité. Alors en tout cas, merci maman. Kwenda na ntwala ko fotoka diaka ni mave. En tout cas biso na compte ya ba jeune toza na esengo mingi pona komona présence ya artiste munene ya mboka oyo. Biso to botami to yokota ba mama. Lelo komona ye na présence na biso, komona ye aye na kati na biso ko sala adhésion na cellule oyo ngai. En tout cas eza esengo mingi. O eza IDPS. To ebi makambo ndenge zalaka. En tout cas toza na posa ya ba initiative ya mama mingi na biso ba jeune parce que biso ne makambo. Tunapenda vile tunamwona mambo ya beda hapa, tunafurahi sana. Hatukujua kaseme tutamwona mbili ya beda kuasika huku kwa ancien combattant. Tunamwona leo, tunafurahi sana. Hatuna na kia kumupa ataki moya vile anakuwa shie. Si tutakuya kumkongo yake vile yeko kumkongo ya Pati Beton na si tunampenda vya kweli. Tudi tusanka bikola udi Maman Mbilia belle mulo kwa adhérer mu cellule Cité des anciens combattants. Cellule munena wa mu fédération Lukunga. Et puis adhésion wenda mufuma ko état d'esprit wa machi avomu papa wenda udi mumulela. Voilà tout sanka bikola. Bolu mwana mupinga na muzu kwa mwa. Ça veut dire qu'avec entrée du lot de Maman Mbilia belle, du filet un cotus, du filet un tonus, mon parti, mon cellule ouetu, la cellule CAC, où mon patron bas ministre, mon patron bas député provinciaux, bas député nationaux, les élus, où du filet musicien mounen, ou a dit ton diéto, le quoi adhérer, ni sans que tu dises bon. Producteur Gilles Nsanapé, Alobate pose à 0. Merci beaucoup. Quand on a vu ça, nous allons Sima toujours. Il y a président de la République Fachi Beton, toujours soutenir. Mon ibis to banda IDPS kala. Tant que bini bamboka to zongi sur na partie na biso IDPS. Donc c'est ça quoi minga o bezate. Yomo ozomona. Donc awa bezate za IDPS viva Fachi Beton. Donc toujours pousser ka to ça sa Moïse na biso to bengi Fachi Beton. Donc c'est ça. Azane singo makasi ko adhérer to soutenir mokonzi na biso. Papa Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton toza simanaye toche maboko po asunga akamba mboka malamu nazane sengo makasi ndenge bayambinga na pesi bango nyonso merci ebele et puis na kopesa ba meilleur vœu na mokonzi ya mboka meilleur vœu na mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton vraiment mes meilleurs vœux mokonzi na première dame maman Denise Nyakero mes meilleurs vœux na beau santé président na biso Jean-Marc Kabundu à Kabund 520 giga na pesi ba meilleurs vœux en tout cas famille Mobimba famille nyon surtout ya IDPS ba meilleurs vœux CG Augustin Kabouya ba meilleurs vœux en tout cas année oyo ezala année ya paix ya amour ya solidarité congolaise tolingana moko na moko pe tolinga mokonzi na biso po akamba mboka malamu.
boyende ezalaka ye aboyi na ye ko flatter mokonzi ya mboka aboyi ne kozala musicienne ya flatter alingi ete en dehors ya kozala artiste musicienne esengeli ete a soutenir vision ya chef de l'état na ko s'adhérer na parti présidentiel pe Maman Biliabel azanga kite ya ko remercier président AI ya UDPS Jean-Marc Kaboun na secrétaire général Augustin Kabouya elongo na mokonzi ya mboka Fachi Beton azala lisusu rééli na mandat oyo eza koya na 2023 pe lisusu social makambo na ndenge ekende liboso na cadre toujours il y a le peuple d'abord oyo vraiment to féliciter Maman Biliabel eyokani Personne m'a pour dire, on est quel bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.